qu'est-ce qui s'est passé? Tu as évité, tout ça qui est réuni par gouffre. Tu as évité gouffre, mais où est-ce qu'on a biso? Mais il faut sunga biso par rapport à frère culturel. Ok. Et ils ont bandi les lotés. Namatanga ya kulutu simaro ezalaki. Namatanga ya seigneur le ezalaki ezakana budget moko babimisaka ngo pona culture pona ba artiste akufi ba bimisa budget moko babipo mbila be yo na groupe na yo kamata mo $1000 pona orchestre. Ah ok. Kamata oyo pona orchestre. Ye mama tchala ba uniforme. Oui, ba musicien le ba ko beta kozwa motivation na yo te. Opesi bango baki. Tango baki kozwa mbongo mwana nga fifi na ngai na Redi na Manda na Adolphe tozalaki te toyebi pete mbongo ebimi babengi biso ko benga babi mama mbila be ya kozwa mbongo na yo ya collation ba musicien le temps na yo ko yoka sango balobi o bapesaki mama tchala mwana $300 pour ndenga a cheki voix na nzembo de fao na $40 bafutelaki taxi na regretter makasi. Depuis comment beaucoup sambisa ndeko nanga boy grande dame boy $300 c'est quoi pe bolobi yango eza kitoko te ngara ta condamné te parce que bimi mabe amoni yango ACP nango te ke ba pesi ndeko na ye ngato kalko ba mapasa ba pesi nga $1000 ye ba pesi $300 mais ça linga propreté pour équiter ses valeurs eza kitoko te et loko mo wei na matanga kulutu simaro matanga kulutu simaro babimisaka $70,000 na franc congolais. Ils n'ont pas kulutu nani vekris. Ouais, comment $57,000. Toké na ministère, ba pesa mama tchala mwana $4,500. Nzamba zo kanga le za dimanche na botama dimanche. Nga ba pesa nga $2,000. Pona yemba gite. Na boyaki ko tia voix na nzembo ya kulutu simaro. Na yemba gite na bité mama tchala mwana. Le quoi yo so yembi yemba kaka. Est-ce que papa simaro fois bima na cimetière? Alanda mama tchala mwana pozo ki mbongo wana. Asoka 4 na matanga papa simaro nzamba zo kanga likolo lelo ya dimanche na botama dimanche. Ba pesa mama tchala mwana $4,500. Ma soeur, je t'aime beaucoup, tu es ma soeur, mais nazo lo ba na éclairci pour ba tu vas comprendre. Ba pesa $4,500. Na ba franc congolais ba billet 20. Nga ba pienga $2,000. Parce qu'il y a yembaki na prestation. Alors to vivre kana mbongo matanga te ma chérie. Toujours vivre ba vie na biso muto na kwena nga za na ngo orgueilliste na bibi misakate na moi kwena nga. Moi mo pondu na zuna le. Mais ko baby sa réputation ya moninga bo e ya malamu te. Ba bimisi jalousie bazaka nango na mutema par rapport à mbongo. Ya zoka $4,500. Babi ya 20,000. Nga zoka $2,000. Nzamba zoka nga. Ce qui présente vers qui Sazana batuni en kolobandeke zalaka. Bartiste musu bazoka ba $1,000, ba $1,500 to salaka prestation bartiste belé. Bartiste oyo ya folklorique bazo manda silike na makasi. Si $300. Manda chante kutu ba pesa ke $500. Na matanga oyo. Oui, na matanga oyo. Adolphe Anga ni pe 500. Kutu lela ba bimisa ki mbongo na biso zalaki te. Ba benga ngana kutalaki na Dieu Salemba kutala ba Dieu Salemba ni nozo salabo di solo pesa ki ser na ngai mamu national $300 et panzali bona minoka bato et ça la ridicule. Mamu national c'est une femme assez battante, azali artiste et puis politicienne confirmée à confirmer qui politique na ndinga salaka asana bambongo na ye atambola kana ba jeep na ye mais siko bon $20 bo pesa ki a taxi bo bimisa usuna miso bat ngana sepela gite. Bozo mona vérité ali kambo. So benga a Dieu Salemba. Ba aimer, ba manda chante bazalaki. Ba yebi li solo ndenge le kaneli. To zalaki te mwana ngai te mbongo ebimi. Donc kala na silekela mamu national wana zo betana rigosta na soleil na silekela mamu national parce qu'il y a kenda ko yebisa nani Tamukati, producteur Tamukati alobi Tamukati benga mbila be na 2h du matin fo ya po o signer na ye po ana sida. Bona lo balelo. Yango na silekela ke mamu. Pardon, mais bandeli non. Na bandeli yango na silikila mama tchala mwana zayi ko lobise soute parce que apanzaka nga sangobi na zana sida ayebisi Tamukati pe asona po Tamukati sa kufa Tamukati ayebisi ngabi mengala la muso na 2h du matin pour signer contrat parce que mama tchala mwana lobi ozana sida avant signer contrat na signer contrat na fo benga bal Tamukati la muso na ba 2h du matin na maquiller na ye ko signer un contrat bi tala makambalo baki na yo tant to ça la période de to ça la nzembo le teta na tuni ngabi mamu woni wayibitina na silikela kayo na silikela polo baka nga babi mama ngai te mutala ko seleke makambo leza moto moko boy ya moko boyaka bozwe baba vérité siko
ok. Oui, alors il y a moko boyaka nda bambela ko lisolo wana. Ngabi bona bosani nanga to sala makambo na biso to sala business na biso ba binemi ko kama binemi to na lero ate biso to stokoli. To sala mbongo na biso à dernière minute. To stokoli. Si qu'on a comprendre te du coup aye ko kota likambo na ye bakite. Nature nango aye bakite fallait ko tuna. C'est ça. Et le bata jibe piana on connaît pas en demander. Ko tuna la bien papa Sibaro aloba mokonzi aliaka ngulu litoyi moko te elingolo bani so ba yebiso litoyi oyo fo yoka pe litoyi oyo ngana sepela kitende ba pesi $300 et salinga bien te c'est ma sœur au solo li après to solo ndenge ni asa lobi papa sinani mungongo ya nani bazwa biso mingongo na defao est-ce que quel est le rapport na mingongo na biso o mungongo nzamba pesanga rapport ya matanga des fois ezani elingo koloba abimisi wazaka nango na kati contre nga nakokende siko epa ya wazekwa nakoloba na wazekwa azaleki na nga na lingaka mingi je le respecte beaucoup oui baartiste mosusu ya bagene oyo baya nsima na biso na respecta bango nde basaka mosala mais Félix wazekwa azwaka problème na Nairobi azalaki mimi na biya kozonga te ngai nabenga Jini Sana nayebisi Jini Sana soko olingaka nga mpena yaya na yo mama na yo yaka nokoya kosunga wazekwa po aza na problème Sana yaki noki abengi baninga nesu ba Élysée staff ne ya Kenya bazoela wazekwa solution kaka na butu moko na azui bien na ya business class à retour est-ce que wazekwa yebi yango ayebi même pas Sana ye témoin na comprendre te kaka yi abaluki abandi koloba makambo ya maîtriser te na ye azala intellectuel na ko katanga mingi mais soko tangi mingi faut ko analyser kali kambo va ko loba ezate ba kitisanga ba diminuer nga valeur nanga $1000 ezani tandenge ozo kitoko na bisuki olati $1000 ko représenter quoi c'est ça parce que ba kabelo na sto chaka ezaka ba chez ezaka ba 300 ba 400 soko sangisi na bilamba na malasi na nini $1000 ezo représenter le côté tu vois il fallait atunanga wazekwa na linga kembi na yebi keta mswaza na damoko parce que année passée ba début alors ba to sala featuring nga nazaki na tente nazaki déjà na générique tozo sala ezaki en place na ko sala featuring te je vois eza mabete asali na jeune sœur na biso eza bien biso toza ba sœur na ye asala featuring nanga asana mama tchala mwa asana Barbara asana na ba sœur na ye nga so na 8 ans te ko sana sœur ne mususu mais eza te ya ko sambwisa nga bandi ko lobana na sima ya caméra qui bazwa mingongo na biso toza ba miyibi siko so na lobby bala kisanga épreuve place na yebaki ezate moi te que to keneti na justice c'est ça on a beaucoup de choses à faire toza na ba chat beaucoup ya ko fouetter to kenaka na ba futilité eza bien te vraiment pas ti ko sambusa kombo na nga da innocent même imanda même iredianga azala kité nanyo Adolphe azala kité to ba misimbongo biso toza kité mwana nga eza loko basali mokonzi na bino abimisi mbongo basali sélection aponi biso to wana problème te kaka nde na moni mabe na ko condamner à Dieu Salemba parce que ba pesa ki mamumbongo muke ndina mona $300 nzamba zotala nga likolo na kosité na $40 ba futile ke taxi ba mimisi lisolo ngo biso soto yebi ayaki na taxi po azangi mutuka te azana mutuka na ye mais a préféré na taxi po batungisaka biso trop so azana ba mituka na minene dérangement ezaka mingi yango na ko pesa bango conseil il faut pas tunaka ba bengaka baninga toza biso na biso ba collègue soki likambo za benga moninga mama tchala mwa to sola kazana numéro nanga akobenga nga lere so alingi mais abenga nga tuna mama ndenge nini eza te ke baba ndako loba biloba mungongo nzamba pesa ngai na botama nango des fois ok na monde ngeni ngana des fois toi est-ce que yo toi qui es un bon terme toi qui très bien c'est ça na moi na ngai ba matanga nyoso to ba artiste boye bango lelo ezalaka bongo balongolaka budget moko apa ya bosek ebimaka na ya emeneya na ya wemba ebimaka balongolaka budget moko culturel budget moko culturel ezaka pona ba artiste oya kufa za artiste quel que soit comédien musicien artiste bande konaye ba betele musique c'est ça muto ayibi mbongo azate parce que il y a des fois azalaki papa le ka des fois azalaki wana mwana nga bon poni bazolo bate yo moteke bafandi ni po ba pesa ki bango mbongo bazoki mbongo nsana yo ayebi bazoki mbongo na koko dévoiler monta bazoki tita museko sala des zones la famille na bango bazoki mbongo tu vois il
faut pas déconnexion artiste va changer. Donc on se complète dans la vie. Nganza mba pesa nga mongongo kitoko. Ba mso apesa ba mongongo te, mais apesa ba courage. Ko nga naza na ngote. Tout ça ko se compléter. Ko je mais Nzambe confondera toujours bateau ba inara baninga dans les vides. So ozo ina muninga dans les vides, ozo tobola muninga libulu dans les vides, yom to kota na libulu wana. Ngana souhaitera ba artiste nyos tout ba mutu nyos mo kino souhaitera ke mabete. Nzambe de oyebi ke même ennemi na yo ko souhaiter liwate. So souhaiter. Est-ce que Nzamba tindio? C'est ça le problème. Nzamba tindio to souhaiter liwa muninga na koyoka opete? C'est méchant. Na sepeli na comportement te mama chala mwana bo libisanga place vous allez en tout cas. Frère nanga waze kwa linga ko mingi, il faut luka o corriger o senga bolimbisi. Mama chala mwana il faut corriger o senga nga bolimbisi na yibi mbongo te bo sambusa kombo na ngai te na amu yibiti. Naza na kanda na bango parce que to solo laka waze kwa zana numéro nanga, mama chala mwana za numéro nanga, il fallait ba benga Lyon, poto za Lyon. Ngana Lyon, mama chala mwana Lyon, waze kwa za Lyon, Redi za Lyon, manda chante pesa leki na msobe to tena kota ba Lyon, na ba sami chitu ba Lyon, na ba Dolph. Mama makamba ngwe za ndenge ni poto tuna na kati. Tango ba kope beta makato tuna na mama makambo ya ndenge na mamu. Makambo eza boye kuna lisolo eza boye. Ba pesi mbongo ya ba artiste o ba ko prester eza temps. Na lingo pesa bango réponse. Ngai te mutu na sali liste, ngai te mutu na poni po eza matanga ya famille à des femmes. Ça dit baliba diaboliser nga, oh, basili sangai, na yebite ba aussi sanga pendenge, nga pe nazana nga.